ba mama bezali wana tika balongo bazwa lokumu ndenge bapesi bino makoki lelo lisusu kosangana matondo mingi vraiment na yango wana tellement que temps eza mingi te nayebi ke bino nyonso boyebi deja motuya ya konso na bandeko baza kolanda biso deja bayebi bayoka deja mpona konso na biso elingi koloba nini ndenge tolobaka ezalaka mokolo oyo biso moko tobongisa te ezalaka mokolo bobele oyo tata baponctelendo atia wuta kokelewa na biso bayindo kati na mokili yango wana ezali kaka nde biso sikoyo foto banda kotosa yango na ndenge esengeli na yango na mokolo na lelo ezalaka mokolo moko ya kanda te ya koswana te ya badistraction te makambo ya mosala te normalement ezalaka journée moko unique réservé mpona kokumisa nzambe Puntulendo mpe koyekola lolenge nzambe Puntulendo alingaka matondo mingi na bino batata bamama ndenge bozali kopusana na bao baza kolanda na mosika na nzela ya lisanga bolingo mateya na ba oyo batata le maza kotindela mateya bazali na libanda ya France mingi babengi ngai balobi papa sambula opekisaki papa lema atindelaka biso susu ba émission te tolobaki boye moto nyonso oyo azali précisément na Paris soki azali na posa mateya esengeli ayaka na lisanga esika bandeko bazali kosangana mais oyo alingi koya te batindelaki mateya seka zozongo pe importance te donc eza penza mutu ya te po azwa kokumisa nzambe Puntulendo te azwa kobondela nzambe Puntulendo te bongo mateya importance nango kozala nini parce que soki importance ya mateya ezali ntango bayoki deja motu ya konso bato wana esengeli mokolo ya konso bayaka kilongo ntango baza koya te eza kolakisaki bazopesa importance na bonzambe te bazopesa importance na makambo etali mosusu mais moto nyonso azali na France na province oyo aza na libanda ya France soit Canada soit Allemagne, soit Maroc, soit Angleterre, soit Belgique, soit Suisse. Bango baza musika, baza na droit ya kozwa mateya. Papa le mwana droit kotindela bango mateya. Donc ezali normal. Mais o bazali précisément na Paris, en tout cas, baza na posa kosangana te. Po fale ba rejoindre bino ba papa le mabozali na kata lisanga. Bango bazingi te, ba yibika ke papa le makotindela biso. Wana baza kozwa penza motuya ya nzambe Puntulendo te. Motu ya nzambe Puntulendo fo okende kopusa na lisanga bosanga na elongo bobondela elongo bokumisa elongo boyoka pe mate elongo yango nde kosala motu ya mingi en tout cas papa lema bandeko nyonso baza na Paris bazali na posa ya koya kosangana na biso te poso bazaka na posa kosangana na biso nde bayaka yango wana bokotindela bango mate eza penza litomba mingi te po bazopesa ngo importance te oyo bazali na province baza na mosika bango nde baza na toko kosoma te ya po distance nteza kopekisa bango baya na kilongo c'est ça la différence mais quoi qu'il en soit nayebi te papa le masuki bopesi ngai deja ntango matondo papa topesi yo ntango ndenge olobi nalingaki nalobobe papa obanda ndenge opesi olobeli lelo est ce que okomi kosala ntina mokolo ya lelo mpo olobi yango bandeko oyo peut-être bamosusu bayoki yango nano bien te totindela bango lelo bayoka yango lisusu mpo lokola olobeli yango donc bakoyoka ndenge olobi bayoka yango bongo mbala ya nsima tozongeli ndenge tosali sikoyo likambo te papa matondo mingi matondo topesi yo maloba papa ok matondo mingi j'espère que na konso passé tozalaki na thème oyo ezalaki le monde des esprits na kati na yango totalisaki lolenge moto na nzambe akoki kose comporter parce que esprit vivifiant l'avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits donc biso tokozala contact n'esprit ya ténèbres te mais tokozala en contact n'esprit otobengi l'au-delà donc l'au-delà c'est supraterrestre esprit oyo ekosunga biso tozala malamu na mokili topesa kembo na nzambe Puntulendo mpe tolonga na kati na examen ya mokili oyo et c'est ça yango tobengi esprit l'au-delà pour cela biso tozali soki toyoki mateya ya motuya ezali fo ko pratiquer yango
parce que soki toyoki tokomia kaka tozonga lokola histoire moko boye lokola lisolo moko boye totiango na pratique te kosambela na biso mpe ezali ya pamba parce que ezokosenga kotia na pratique oyo tozali koyekola na bonzambe yango nde ezali kokotisa biso na bonzambe mais soki oza kotiango na pratique te ezali lokola oza koyoka oza kotia pratique te eza lokola ozomibimisa na bonzambe biso bato toza koyekola lolenge tata wamba pungutulendo alingaka soki toza kotia na pratique te nzambi pungutulendo akobwaka biso koleka kutu bato oyo nanu bapusani pembeni na ye te tokomona nkembo na ye te tokozwa esengo epai na ye te tokozwa mpe kimia epai na ye te parce que nzela ya kimia ezali kotia na pratique mai oyo tozali koyekola le monde des esprits. Il y a 4 sortes des esprits. Il y a l'esprit léger, l'esprit inférieur, l'esprit supérieur et le monde astral. Alors parmi les 4, moko na moko ezali na niveau na yango. En tant que moto oyo azali na ebandeli, ndeye akolanda lokola na esprit léger. L'homme quitte petit à petit le mal et va vers le bon, en passant par beaucoup d'étapes. Mais moto déjà lokola bino bozali bato oto roza la suna niveau esprit léger te tozala kananu ke loko na botika malembe oyo na kosala ngo malembe toza susu na tango wana te parce que moto balakisa kokoma A B C D azali mwana oyo abandi maternelle première primaire nde bango balakisaka A B C D normalement soki tokomi na ba 6e primaire 4e primaire oza su mutu akolakisa A B C D T et c'est ça oza su mutu akolakisa ndenge bakomaka 1 te ndenge bakomaka 1 balakisaka deja banda na maternelle na première primaire nde baza kolakisa mwana 6e primaire bakokolakisa nde bakomaka 1 te parce que eza na betape yango tomonaka mama boti mwana azaka na betape etape mosusu ya liboso mwana kobotama misu ezali komona te après kopusana mwa mikolo moke mwana miso bandi komona après ekopusana mwa mikolo mwana bandi kotia makelele etape par tape ekopusana mwa moke mwana bandi kofanda soki mwana abandi kofanda sika bazalaka simane mpona koprotege ye po akwea te mais soki mwana na bandi kofanda malamu moto akofanda su na nsima na ye te mpona koprotege ye parce que bapara basentir ke mwana sa komi na mayele ya kofanda edede mwana soka bandi konguluma azalaka susu sur place te konguluma nguluma soka komi ne tati mwana bandi kotelema mwana soka pusani mukasi mbelo kwa telemi mwana soka bandi kotambola deja atamboli malamu akosonga lisuna konguluma te papa moko te na kati na bino to mama moko te kati na bino akokozala na chambre alobi ke nona bima na salon mais na kotambola na ngate aye na konguluma impossible étape ya konguluma seleki tokomi na étape ya kotambola étape ya komela mabele seleka ekomi na étape oyo moto asala choix na ye atala eloko ya malamu ya koyi kosala mais koma na mateya oyo tozoyekola bonzambe tozochange betape te tozali kaka lokola bato baza na ebandeli mpona nini toza komipesa mingi na baposa ya nzoto toza kopesa mingi na baposa ya materiel yango wana eza kosala ke kote ya bonzambe tozala na makasi te yango wana bozomona toza koteya lokwa toza koteya te moto mosusu bandaka bana bizaleli wana ya koyokisaka bato pasi ya koyinaka bato ya koponaka bilongi aza kaka ndenge wana keleke so ayoki mateya keleke so ayoki baconseil azochange te sikoyo motu wana tokokalifie ye nani c'est ça alors tozala lokola ntango tozalaki konguluma tozalaki nano na konguluma yango tobengi esprit léger mais ntango tokomi kotambola tokomi na esprit inférieur tokoki kozonga lisusu na konguluma te tozongela mabe oyo tosikaka tozongela bizaleli oyo ya nyoka tozangaka oyo tozo kosala ntango tozangaka koyeba tozala su na koyina to na kozanga bolingo tozala lisusu na lokuta to na mabaku to na masumu ndenge na ndenge na bilulela wana ezali mpona biso te alors tochange étape j'espère que esenaki
qui les loto continuer dans le monde des esprits, mais tellement que na simanango te moko et yaki que c'est que les songes, pour na motonos à comprendre, parce que na kati ya songe, ezali na message, oyo e utaka, et pas na mokili na molimo, pour na transmettre biso. Souvent, il y a na songe, ezali kaka moto oyo azali na kati na pongi. Profond sommeil, yende mutu alotaka ndoto. Tozali na eloko mosusu tobengi vision. Vision okozala no ya kovanda boye, otikali mwa kidiba moke, omoni eloko moko boye. Rêve, ezali lokola ovandi lokola ozosala neti ozolala te ndenge babengaka na lingala konimba. Après omoni makambo. Yango babengi rêve. Mais qu'est-ce que les songes? Aujourd'hui, toza kolobela kaka pona makambo tali ndoto. Parce que yango nde ezosala ke moto mosusu azobima ke kokufa neti ngai. Ezalaka mokolo mosusu na ke démission. Na lali na c'était vers 9h baza kotatisa na lelo kobima te. Soko bimi babongisi lo mutambo ya accident na libanda. Na kati na ndoto tango na lamuki, na sakaso na lamuki, na vanda kanambetu plus ou moins 10 minutes ou 15 minutes, na zako se référer na ndenge na lalela kipe na lamukeli. Na kati na ngo na zako vérifier na zwaki nini na monaki nini. Ndenge nini mokolo na lelo kotango la pona ngai. Alors pour cela na tiango pe na losambo, soki bakebisaki ngai na nzela na kokende te. Soki nzela ezali ouverte, nde na telemi na kei. À travers songe, nde na yebaka biloko wana nyonso. Mais makambo mosusu ezoyela biso même ici, eza na likambo moko malamu balakaki ngai. Soki nalali na lamuki, na nzela ya songe, nakoyebaka likambo wana ekokokisama, to mpe ekokokisama te. Et c'est ça, parce que balongo, bambasi, tata wamba pungutulendo, alobelaka biso mingi na nzela ya ndoto. Yango wana tozali na première partie parce que nous c'est gros la leloté. J'espère que pour na yango otozonga na monde des esprits, il faut aussi ça songe oyo, j'espère que vous allez 2 ou 3 étapes. C'est ça. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Mais awana kilongo na soki tango côté yango na terre yango et donc plus ou moins 4-5 heures de temps, une fois pour toutes. C'est ça. Mais le rôle a tozali na likambo yangonga, yangwana tokaboli yango na 3 étapes. Première partie, deuxième partie et troisième partie. Alors première partie c'est quand tokosukela, nde continuité nango ekosalama na deuxième partie na konso ezali koya. C'est ça. Donc qu'est-ce que les songes? Les songes et les faits dans l'école pendant le sommeil, les liens qui unissent l'esprit au corps sont relâchés. Qu'est-ce que les songes? Les songes et les faits dans lesquels, pendant le sommeil, les liens qui unissent l'esprit au corps sont relâchés. Et dit que le songe, ce qui mutu alali, likolo na mpetu. Soko asali esomni, azako sopungi te, moto wana kotika la kolota ndoto te. Mais moto ponto apongi, ezali esprit. Et bimi kati na ye, nzoto tikali nango enveloppe pamba, nde okoti na profond sommeil. Donc, les songes et les faits dans lesquels, pendant le sommeil, les liens qui unissent l'esprit au corps sont relâchés. Parce que l'esprit soko bimi kati na yote, moyen pour soit pongi zate. Oba le représentant na sali nuit blanche. Na luki kolala na koki kolala te. Parce que l'esprit est se relâché quitter. Mais ce qui est se relâché, ne yo suis pongi. Donc, l'esprit quitte l'enveloppe, entre parenthèses, le corps, parcourt l'espace, est entré en contact direct avec les autres esprits. Olali, tango esprit wana ebimi, na kati na nzoto azali lokola enveloppe, etambosamaka, ezalaka na makanisi, ezalaka na confiance,
soki esprit ezali kati na moto. Mais soki esprit wana ebimi yo tikali lokola mowe na se ya pongi. Alors esprit wana eke kozwa contact na esprit mususu. Yango ezala ke olali ozali kolota peut-être ozana musala. Et sur contact na bandeko bazana musala. To soit ozali na ami moko songolo, to soit omoni pe balongo, to soit ozape na mbuluzi kimbangu, to soit oloti pe tata wa sambulwa. Donc esprit na yo tango se relâche ki na corps, nde eke kosala raconte na tata wa sambulwa, esprit ya papa wa sambulwa, nto ya mama kingandi, to ya tata kingandi, ndo kolalo lobike na loti boye. Et c'est ça. L'esprit quitte l'enveloppe, entre parenthèses le corps, parcourt l'espace, est entré en contact direct avec les autres esprits. Lorsque le corps est en mouvement pendant la journée, il a besoin de l'esprit pour lui guider. Parce que dans le moment où il y a un mouvement, tozolia, tozovanda, tozotambola, tozakosola, comme on est là. Donc, nous sommes dans la poste esprit. Parce que sans esprit, nous sommes ekokoya, ekola la pongi, tope kokufa. Alors pendant que tozanan, yango mona ka mutu mususu avandi boye, azako sala eloko moko boye masako yoka pongi. Mais azako bundisa esprit, ala lisanso tote po esprit kendete, po sil sana besoin sanango. Mais ce qui a sentir que besoin zalaki nango sili, nde ake ko se plonger dans beto. Et tant que se plonger, tellement que na propos sommet esprit qui n'a pas bima, esprit tant que bimi directement à tu pongi. Mais ce qu'on esprit bimité, au kosongo le dit que no ka yi pongi makasi na ke kola la pongi yango kimi nango parce que esprit boy ko bima. Na moment où esprit qui n'a pas bima, nde yango wana yogo ya kikolala. Or que à tout moment, ce qui muto ayo ki pongi, c'est que ezali na message moko lingi ko zona si à son. Alors, et ça na mususu pe na si ya pongi. Et même quand la distraction, les va en foutre dans ma femme de nuit ou ma mari de nuit, te souhaite va sorcier. Alors, pour cela, ceux qui ont dit, avant de se plonger dans le bétou, il faut d'abord au bon de là. Au salina nous le sambo, au sengi nguya ensemble zalanayo, pe protection ya bambasi, autant que là, ceux qui ont dit wana ezalaki excité dans ba mauvais esprit, et pour na kopesa yo pasi na se ya pongi ezala na nguya ko manifester ozala sous protection ya bambasi ya tata wamba pongutoledo. Mais souvent soko yo ki pongi ezako la que esprit ezana posa ko se relâcher et que ne kozwa makambo mususu peta lisayo. Alors esprit wana soki songi kati na corps yango mona kamutaki na professeur mais asutuki. Ce que esprit songité pongi ko sala continuité. Moto musu alali baza kola musaye loko l'esprit ekendaki ezali musika mutu wana baza kola musa sondi mate mais soki mutu wana esprit comprendre que baza koningisa corps soki esongi na lapi parce que yango etambola na seconde soki esongi na corps nde mutu akola muka et c'est ça. Alors lorsque le corps est en mouvement pendant la journée il a besoin de l'esprit pour lui guider. Mais lorsque le corps se repose, l'esprit acquiert plus de puissance et entre facilement en communication avec les autres esprits. Soit dans le monde visible ou dans le monde des ténèbres. N'est-ce pas expliquer. Donc, soto ezora molimo soki mutu alali, nde molimo singuya alobi lokola nsoto oyo na tango sie mokolo mobimba na tango oyo nsoto ekopema tikanga ina bima na kende kosala raconte na besimusu mpona zwa message oyo ya kolamuka nango mpo ayeba mokolo ya lobi akosalela ndenge nini akotambola ndenge nini. E moto oyo azali kolala aza kozwa maye oyo ekosalamela ye lobi te to na fiti to mayima bongisami ya malamu to ya mabe moto wana azali nanu na motu oyo ezanga mpeve ya nzambi pumutuledo. Donc il y a un famille pour nous bozali na communication té même physique ou spirituelle. C'est ça au kolala osana na contact na balongo té na bambasi té okola mukola muka lokola mwana muke yo wana oke ko broso luki ko lia na tongo oluki ko kene musala to luki
olingi kosala ba distraction songolo osala message te oyo lamuki nango. Or que moto deja oyo azali kotambola elongo na tata wa Pungutulende akoki kolamuka bongo te lokola bebe ya sika. Lifa lamuka na message oyo ezali mpona moma wana to na moma oyo ezali koya to mpe na mikolo ezali koya nto mpona koyeba mokolo. Et c'est ça. Bato misusu bazali poisonné mingi. Pourquoi? Alali alamuki bazana rendez-vous na kata restaurant. Or que moninga préparaki déjà poisson pour la kobomaye. Mais tango alali azana molimo moko te kotalisa ye mokolo akeyika kalie poisson kufi. Mais oyo azali na molimo na Nzambe Pungutulendo na se ya pongi ekotalise ke kuna place bazobengisa yo soko okende me biloko boye kolia te. Tango ke osa déjà na danse. Et c'est ça. Mais tant que ça kolala oza makambo te, papa na ngai mama na ngai, faites attention pour na rendez-vous boza nango, to pe pona kobima. Et c'est ça. Parce que kotambola na yo potika panza Pungutulendo, ya ko répondre na zela songe. C'est ça. Tant yo gumba me oza kobondela. Est-ce que yo ka réponse en Nzambe? Osali mabebo ko sengi bolimbisi. Tant aussi sur osamo na minute wana. Oyoka Nzamba lobi papa ne manalimbisi yo. Papa Djouz na libisi yo. Papa Bofuka na libisi yo. Soyoka. Na me salamate. Alors, okozwa réponse dans zela ya pongi. Esprit na yo soka totangola malamu ekende ko raconter mpepe ya Nzambe Pungutulendo ndo subi yano okolamuka ke wi prière na ngai ezalaki exaucé na limbisami. Tope na limbisami te. Mais yo zosambela ososo réponse te. Monsieur bakingase na senga kinzami Pungutulendo. Na bondela kiye pona boye. Na senga kiye pona boye. Mendenge ni nezo kokisama te. Est-ce que soki réponse ke kokisama? To osasir ke lo sambo na yo tango yo gumba kinzami Punga yo kakiyo. Et na lolenge na yo okoki ko se communiquer facilement na Nzambe Pungutulendo. Point d'interrogation. Alors, prière oyo esangi réponse babenga ngona lopoto prière inutile sans réponse. Prière inutile sans réponse. Parce que prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Nzambe Pungutulendo. Alors, tant que nous avons se communiquer na bino, nous avons yoka bino, bino pe boso yoka ngai. Tel que na moment où vous avez silence pour boso kanga na soloba. Mais pourquoi na tango ya losambo oyoka ka mongongo Nzambe te? Na tango no ki mongongo Nzambe te? Réponse pour nous na vision, na rêve, soit na songe, mais souvent na songe. Mais na songe, na rêve, na vision, on soit réponse de mon côté. Comment ça la confiance que la Seigneur qui nous a déjà bouillé? Comment ça la confiance que nous avons ça libéré qui m'a soumis yo? Point d'interrogation. Alors prière faut soit réponse. Oh il y a une réponse, bah ben prière inutile. Il faut me tourner pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Au connaît pas que prière n'a pas exaucée à travers les songes. Au lali au monde à ma caboté. Le sambo senga qui osubi ya nonangote. Ndoko comprendre. Mais lorsque le corps se repose, l'esprit acquiert plus de puissance et entre facilement en communication avec les autres esprits. Soit dans le monde visible ou dans le monde des ténèbres. Le songe, c'est souvent un souvenir de lieux ou de choses que tu as déjà vues. Ou que tu verras à un autre moment ou à une autre existence sur terre. Le songe, c'est souvent un souvenir de lieux ou de choses que tu as déjà vues ou que tu verras à un autre moment ou à une autre existence sur terre. Donc, note, elakisaka mingi makabo oyo outaka ko passer déjà koleka soit toza na poto mozolo toza na Afrique et ça na ngoma bete ba misuba tobanga comment na na poto na loti na na Kisasa na loti na na Brazzaville na loti na na Gabon non c'est normal peut-être ozalaka na Gabon to ozalaka na Brazzaville to ozalaka na Cameroun to ozalaki na Kisasa tango ozalaki po ba parents to tango ozalaki ko luenda kuna yo esprit na yo ko yiko zonga lisusu po esprit
ye akendaka lisusu na le passé, le présent et le futur. Un futur antérieur. Un passé antérieur. Donc il y a Vandenge wana. Alors, pour cela, okoki kolota peke, ozana kini, ozana famille, ozana bandeko. To bisika moko voyager lisusu avoko mana kuna na kati na France. To koma place na États-Unis, to na Canada, to parti par là aux Alliés. Alors, effet zongi, kozonga wana, na ndenge ozalaka na Kisasa, to ozalaka na Belgique, oye France. Donc, ezali na medikambu moko ezali yo lokola rappel. Oyo elekaka osalaka, peut-être osalaka na mabe moko boye, mpona moma wana ntango kolamuko comprendre na lotike, nazalaki boye, nazosala boto na bari nazomela, ndoki baza kolapseke na moma oyo, il faut senga bolimbisi na lefoti passé. Mabe osalaka, il faut senga bolimbisi na lokaboni na kanda ya Nzambe te pona sina mabe wana. Esongisi yo. Alors soko ezali na malamu moko salaka. Basongisi yo, continue kolandela malamu osalaka wana. Bizali komi nango ya kosala mabe kabona yango, zonga na malamu. Wana esongisi yo na passé. Soit na passé simple. Parce que passé simple ça kolobaki makabole kakala. Badilakisi yo yango, pona kotala soko tambulaka mabe, ola muka osenga bolimbisi, kozongela ngo lisusu te, to soko salaka malamu, continue malamu wana, longo na mabe okomi kosala. Et le présent, songe ezali pona kolakisa mutu lelo na yo. Soki eza na bere, eza na ba défaut, na se ya songe komona, ozolota toujours osala makabu ya mabe. Soit ozomela masanga. To soit omikwesi na bilulela, na se ya ndoto. Alors tango kolamukelakisi reproche. Esprit elakisi yo polo mwana bizaleli wana osenga bolimbisi pe oya mabenge koyelo comme tentation okweyisama ozala séduit ozala fort okweyate. C'est ça. Nazosala symbiose parce que moi na panza ko penze salite pona likambo tali tango. Et futur eza kolakisa yo lobi na yo ndenge yo kokoma to lobi ndenge yo kosala. Mususu ezolakisa le passé, mususu ezolakisa le présent, et mususu ezolakisa le futur. Siko il faut zana discernement. Yango na soko loti ndoto koloba n'importe quel mutu te. Mutu mususu ala loti ndoto ala mwika na wito lota boye. Or ke zali na message moko zali secret. Yo bimisi kaka. Bato misumine babile mine on les oreilles. A comprendre na tia ndoto wana malamu moko zoe la moto yo. Tikala tele mapona ko intercaler. Ndoto koloba lobela te. Yango na mona kati na lisanga ezali na ndoto oyo ko yuko tele molobi oyo ezali ko lakisa likambo moko kati na lisanga. Mais soko ezali pona moto solo bobele na moto wana. Moto musu azali na loti ndoto boye et pona mama kanga ngana zoebisa papa mambu na loti ni mama kanga ndoto moko boye ya mabe to na loti ni mama kanga ndoto moko ya malamu. Non. Message va passer na pona mama kanga. Pourquoi na ko bande pas ya papa mambu? Osomona yango moni lelo nzamba to pimela biso dilembo. Parce que soko zwi kaka obandi ko panza. Or que nzamba tango za la secret. Ceux qui balakisi yo et pona papa bofunga. Yebisa bobele papa bofunga. Et place abino ni balé. Papa bofunga na na posa to solola. Papa tata muna lala ki na moni boye. Eza mabebi ntosha na losambo puma beone kukisamati. To papa bofunga na moni boye eza malamu tosha losambo malamu kukisama. Parce que malamu osui na se ya pongi, monguni ya kuyipo yiba yango na ndenga koso mara batu. Na loti ndoto moko boye, na moni boye na se ya pongi. Ngai moko personnellement ayaka kokeli sanga. Balbi oyo topesi opona batu, eza pona batu. Oyo ezali pona yo, eza pona yo. Yango bosomo na mikolo yo, mingi bososo ba message pensati. Pomo kila molimo bazana kanda. Soki batali singai, oyo ezali garder. Kobi misala mutu moko te. Soki ezali pona biso nyonso, na kobi pona biso nyonso. C'est ça. Oloteli papa le mandoto,
yo wana mbangu na papa landu na loti ndoto moko boye pona papa lema ndoto ngona moni ngo boye est-ce que yo loti ni papa landu be papa lema solo la bobele na moto yo loti ndoto petit kala sekele ya yo na ye na molimo oyo la kisibino mais yo loti ndoto lobia olobi kuna non ndoto za la message. C'est ça. Le songe, c'est souvent un souvenir de lieux ou de choses que tu as déjà vues ou que tu verras à un autre moment ou à une autre existence sur terre. Pendant le sommeil, le corps est momentanément dans l'état où l'on se trouve après la mort. Pendant le sommeil, le corps est momentanément dans l'état où l'on se trouve après la mort. Donc, ce qui m'a dit, na moto akufi bazalaka ndenge moko. Moto yoki moto akufi, ozolela kinganja akufi. Yaba ke na tango lalaka, na propos sommeil, yoko zalaka lokola mowi. Parce que moto akufi, esprit est se relâché. Tango esprit est longwa na kata nzoto mutu, nde moto akufi. Ponzo ape pongi, faut esprit est longwa. Soka esprit longwa, nde osi pongi. Donc il tozalaka semblable na mowe. Alors mutu musupa lali, oyoko akufa ki na sapongi. Parce que esprit tango kei ba egarango. N'esprit on ezali makati koleka yango. Egare yango, esprit songite mutu akufi. Ou soit esprit soko songi ndo la muki. Ongako bima 6 heures, mais esprit songo ki retard, on dit c'était ce betaki. Au commis pressé. Et c'est ça. C'est que esprit tamazongi enda bongi saki poyo bima. Ma bongi sino sala ki a 6 heures, esprit ezalaki na posa na ngote po sim te kida kabiso. Esprit tamazongi 7 heures, c'est que ezalaki na posa bima après 7 heures. Kosa la pressé. Sini sama kamuna yo, bonde la zambe et tambola. Pour presser ezali lokola demo rapide à côté liyo pour yo bakingana ma 6 heures mais pongi e katalinga 7 heures na kenemba mbangu tango bondi la tinzambe zala na ngai tango bondi lesate non esprit so zonga ki 7 heures ndengo be bongisa ma na ola mukayangwana bongama na malembe pe bondela tambola parce que tango yo lali yeba kenali wa bozalaka ndenge moko. Et c'est ça. Donc, songe. Azali eloko oyo azako la kisa. Présent ya mutu, passé ya mutu, la fitili ya mutu. Et c'est ça. Alors, pour cela, natikina nous la première partie. Pour ceux qui n'ont continué awa, et comme mabiso, la deuxième partie totale de sa mais autre c'est la première partie. Mais ceux qui vous avez une question pour la compréhension à songe, en tout cas, na kosenga bino, parce que na comprendre na pété. Awa na kilongo, ceux qui na teyi na kisasa, ceux qui na sengi question, na kosa ata 3 heures du temps. Oya tuni po muto na posa koyeba. Mais pas ina bino, si tout vous allez na kati ya salle, ceux qui na sengi question za la kati. Est-ce que vous avez na ndenge bino bosa kosulango? Compréhension ça malam. Alors ce compréhension ça malam. Ben règle na ba défaut sur continuer ko ça na bino. Et so uta wapi? Alors, balobi faire fier ce qu'on attend dire. Oyo bino boyoki, tant ba sengi question, il faut que tout n'a pas vérifier ou comprendre. Parce que na kati na question bino siboko bimana likanisi moko. Mais oyo azubo ya kanisi na ndenge ne oya kanisi na ndenge ne yango ki to deso salamate. Quand tu dois salama, yango na seka ba question. Moko papa yiko tuna mais bino subosula ngo biyano motelo savi que to kotambola boina suite les pas de danse mais celui qui est zati ils ont la seke bokoki bo comprendre mais tant vous comprendre mais pourquoi moi ba nini peso ça matin domingue ce qui est zali et pour na matin na bisu ya songe pour na comprendre clair na première partie de wuti koleka naza koyoka bino matondo mingi na koma mfulusi kimba matondo papa na mwenda mateya oyo ki esila ba question ozala ebele
pour ngamo déjà na ba question déjà na moni na moi on a vu même 6 déjà mais na otu na ngo le loté na otu na ka moko na likina tu na question liboso papa na mona ka mingi ndoto mususu kolota ngo oloti yango mais omona bosani e ko zala ya malamu pe ya ubia mabe oloti yango mais omona obosani yango mbala moko obosani yango mozoluka olamuki mozoluka mais lotaki boy tant que ezaki malamu mais obosani carrément bosani siko ezaka dina nini bon matondo mingi wana ezali sikoyo eloko ya libaka esprit na biso na kati na biso tozali na esprit nde na baka nous sommes composés de deux natures opposées d'âme et du corps mais le corps humain cache notre réalité la réalité c'est l'esprit âme sikoyo na kati na âme ezalaka accompagner l'esprit ya nzambe ton esprit ya satana alors esprit mabe soki ekoti kati na moto ekotambusa mutu na haine na jalousie et na kosala kotosa mibeko ya nzambe totalement pe na kosala baposa nzoto koluka bomengo ya mokili alors moto wana soki alobi akomi kosambela molimo ya nzambe ntango abandi kosambela mwa 10% molimo ya nzambe na 90% molimo ya satana alors na se ya pongi soki ozwi makambo ya malamu molimo ya satana lokola ezali makasi kati na nzoto na biso ekoefase mémoire wana mpo comprendre te ndenge nini okoki kosala mpo na olongola besima mabe kati na yo alors na kati na biso ndenge babi tozotambola lokolo na nzela likolo na fulu eza kosala ke ntango tozali ndenge wana kitamata kusikusa ni bien ni male donc mpo na yo message oyo ezali koya mpo na koprotege yo mpo na kopesa yo mayele mpo na kokelisa yo moyo simba ngo ezaki osolali na yo esi etamboli na leleya donc mosala na baesprit moko ya folie ndenge liboma tambolaka tokende bisika tokende ayebi te place akolala ayebi te siko esprit wana ezali ya nzambe te esprit wana ya satana te ezali esprit ya bomoto oyo epesaka motu liyano malamu te alors faut combattre ce esprit ya bomoto à travers le désir de la chair et le sentiment alors soki tomibongisi esprit ya bomoto kolongwa nde esprit oyo kodirige biso ya nzambe pour mutu nde koya kofanda nde bamessage nyonso soki ozwi enregistre yango mpe ntango kolamuka abimisi yango pole c'est ça et mosusu ezali mpe ke esprit etamboli na yango ezwi bamakambo me bamakambo yango lokola eza nango utilité na le passé na présent na futur alors okolamuka boye nzambe epasango na mémoire na yo mpo se référé nango te soto okasa yango ezali malamu sikoyo moto en soi ye moko koyeba ke nazali moto oyo nakozwama yewuti na nzambe to oyo ewuti na satana to ewuti na bomoto c'est le comportement na yo ndongo oza komimona c'est ça papa sous question moi moke avant baninga mosusu bapose na baka mingi ezalaka neti ngai namonaka mingi bandoto oyo eyaka ba 3 heures du matin 4 heures du matin soki vraiment eza ya message nakangaka yango kaka wana bosalaka yango jamais ta ndenge nini oyo eyaka ba 3 heures 4 heures du matin epuis nayebaka ke oyo vraiment eza message oyo eyaka neti ba 23 heures soki nalali avant bie ba minuit 1 heure wana nabosalaka mingi mais oyo eyaka ba 3 heures 4 heures 5 heures du matin vraiment bandoto oyo ekimaka ngai te même eza molai ndenge nini fo nakanga yango siko na comprenaka te phénomène nini oyo namonaka neti oyo nzambe vraiment lingi oyeba yango nakangaka vraiment selon ngai nayebi te soki place ono kopesa explication nini oui ezali malamu mingi parce que oyo yaka 3 heures 4 heures mpo labuka na yango parce que tozali na bandoto mingi ebandaka neti olandi 20 heures 19 heures 21 heures ti tokoma 0 heure wana ezali kolakisa butu elakisaka mingi basali oyo ya mabe bateleli mpo na yo mabongisa mabe ezali mpo na libota na yo donc de 19 heures à 0 heure elakisa mpo na kolakisa mingi bitumbu etelemi yango komona mutu mingi alali avant 0 heure soki akolota ata mosu akolota ndoto moko mabe akomona munete lini moko bo neti mbalakisi yo donki besina betelemi apasa badese 3 heures bazolakisa message oyo kolamuka na yango et c'est ça
Papa bofunga za mutuna. Matondo. Oui, papa, nakeika ka direct droit but pour la wele la petamu. Na ringa na tuna na lobi eloko nini sala ka tangu mususu lali na mututo na bana okiki mutu aza koloba mais tanga kola mukazali ayebite na se ndoto naza koloba alobi tamsu bozo ka ba makambo tout ça ba ola mukaboye inconscient ayebite mutu na nga yango wana matondo mingi wana bakoko na biso kala bazako bengo lokotila doko lokotila wana ni koloba maye oyo salaki na moyi na tango kosakana to na tango ya kotambola to na tango kosona baninga ezongelo na se ya pongi eza babengaka mutu oyo azali na morali mok nini tokobengo nini maîtrise bengango lokola faiblesse moko mentale mutu na faiblesse moko mentale donc il y a la kabongo ezali sorcellerie donc pe makamba koloba ezaka makambo oyo awutaki koloba na moi tamsa ndoko solo na batu to place ya zalaki makambo solo la kibino bozalaki te bino bozongo lokola sika po boyeba kite mais ezali lokola motuna ye ezali faible mais alobi ezeragiste na se ya pungide bandi kolobama mais ya koyeba ngote eza nango normal na moto azali na moral moko faible eza nango normal papa mususu pe kati na yango mususu pe zali na kati alali mais esprit za ko utiliser ye neti ngai na lalaka c'était vers 9h mona na ngai moko pe azalaki akolala ya muke wana azalaki na 2 ans mais mwana wana bandi koloba makambo papa azoba na Kikongo kekeba mitantu batelemeli yo o batele takayo natali mwana lobi bongo na bi mi mwana boke bo makamba bozo na minute ponge swingai nde a sekle moka bimeni nga lobi makambo mwana uto ebiso yango ya solo mungundi atelemela ko atelemeli su osomo siko foko discerner maloba oyo mwana lobi foko kapite yango to mukolo kapite yango musue ko za la message to pe mususu makabele kaki ye nde monoko lobi na se ya pongi c'est ça papa na ibite papa to comprendre na ngena bakisaka na mutuna papa bofunga esi na mona mutu azolo ba makambu ya mutu mususu o bakuta na kutu te ça fait longtemps bakuta na mususu te mais yele alali azolo banita usola na mutu wana mais oza mutu bakuta na sute wana yango tobengi sikoyo nini message azwi message pona mutu wana na se ya pongi molimo nzambe utiliser ye pona bino boyoka ye po soki nzambe azali na posa boyoka ngo te biso ngobo na se sommeil oyo aza kolobenge koyoka na te donc eza na message mumba bapesi bino à travers mutu wana parce que nzambe atilisaka mutu d'une manière différente c'est ça mutuna ya papa Nzuzi papa mbote ya papa mbote papa na lobi boye tongo nga nazalaki mupakanu bato liboso na sanga na bango ezali bangunza oyo balataka nzambi mbwako ya braza wana tanga na kota na bango eloko na constate na nga naza kolota bandoto te antoko tana bandi kosangana bango na bandi kulota bandoto vraiment na mukolo moko so na lali pongi même 10 ngamungo na zo kima su kulota bandoto même 10 mais na journée siku na lingi na lota ndoto na kulota ndoto mais loko nini esali tango na tiki ba mpe ba ngunza wana na koti na nzela mususu oya biso mais bandoto e diminuer eloko nini esala ke bandoto e réduire ya koma muke mitandisi tana zalaki na banzela ya mabe na wana nguza ya biso te papa ya malamu te ke moko yebi na comprendre kaka mais eloko nini esali ke na moment na résoudre na zongi na nzela ya biso o ya malamu eloko esali ke bandoto e kita e diminuer muke
mais nazaka na contrôle na yeba kana na boss na kasina doti ndoto fona na yeba makambo nyos na bandoto nyos na yebi na yebaka nazana mémoire wana. C'est ça c'est quoi le problème papa na kata bandoto bande ko lota foye ba o bande ko lota nini et là c'est quoi les kambozati parce que molimo petelenganaka molimo mususu oyo ezali na mona mpe banzambe e na pe banzambe teto na pe basatana te etelenganaka molimo mususu ezali na pe banzambe esiko zali mabe ezali ko lakisa yo kaka makambu bima na esika ya mabe. Alors na yebite makambu yo ndoko mona na bandoto ya lolenge nini bandoto mususu olali osolota ozana mwasi l'hôtel bandoto mususu ozana restaurant zolia bandoto mususu ozana mutu kozokende musala wana tobenga ngo molimo ezotelengana sikoyo na tuni bandoto niyo ndoko lota mingi ndoto normal ba message na du message mais pe ekokisami na moi pe na moni pe ekokisami par exemple ndenge wana à peu près ya bitumba nazo bunda ndenge nazo tambola ba famille na ba ndeko nanga ndenge bakambo bazolukila pona nga na moni yango pe tango la mpona moni pe na moni pe bazoko bundisa nga pe disusu donc je concorde que na bunzo la tsake ya nzoto ya bunzambi donc bazola sanga avant en avant c'est la moni yango lususu mais tango na komi na kinzambe na biso e moni ke ba ndoto e réduire muke et diminuer muke ba message ba force wana ku yamba mi ba ndoto et dit même na moi ici na la liko muke fana zo message mais ça peut na nzela na ko yeba pe contrôle pe boye bu contrôle les alaki malamu par rapport na ndenge na koti na biso mais contrôle spirituel la sentir que et diminuer moi muke mais tant que na nzela ya mabe mais ils allaient qui makasi mais tant on a continué ngame na biso normalement contrôle et diminuer moi muke. Oui, yo boko lobi tango zaki na nzela mabe mais mili mone flataka bongo pono tikala toujours esclave na nzela na bango. J'espère que moi na soka sana nzala ba pesa ke biloko kolia oya sana nzela te ba ke biloko kolia te soki bazala ko pesa yo maka wana pose la ki na nzela oyo ya mabe pona ozo makasi oyeba okemba mais soki de choses na nzela malamu nzala ezala ngo lisusu ba ko pesa biloko pona ni na lobi na masese soki nga naza netumba nde bakolakisa ngai ndoto etumba soki naza netumba te bakolakisa ngai ndoto etumba ndenge nini c'est ça eza étape une étape neti ngai récemment awawa avant-hier navandi bona 19h noki pongi makasi pongi noki makasi ndenge nini naye na mbetu na se plonge na senti léopard na kati ya libota natali léopard na bi nzambi pungu léopard na kati ya libota ekosala nini seke aye ndenge akotaka na zamba mpona koluka nyama aye koluka mutu kati na libota na kosala ndenge ni mpona benga na ye na sutuki léopard wana bimiakimi minita kotanga babenga na limete papa sunga biso mwasi nanga koti koma elakisi ndenge na kati ya libota molimo mongundi akoteki mpo akoyiba alors à travers ça na bandi losambo ti na longi etumba wana osomona alors papa ntango balakisi yo likambo ezokokisama nini oyo balakisaki ekokisami nini parce que omoni lelo tozodisene bandoto na makanisi okesala mosala na yo ozwi mbongo olobi ke nzambe moto apamboli ngai non nzambe apamboli deja po ayipesa makasi akoyeba mosala moto aosala na fin du mois neti awa na congo moto aosala na fin du mois aosala na fin du mois bafuti ye ake na église apesi témoignage yesu asali nazalaki piaka me nakomi na suka sanza bafuti ngai yesu asali wana ezali lifuti motoki na mosala na outi kosala osomona ifo toyeba kodiscerne parce que ntango moto azoloba deja ke oyo namonaka nyonso bamesa bapesa yo kokisama seke okoza su na defo te parce que oza guide okoza su na baproblème apasi te nyonso eza ya kokoka mais ntango obi ke nyonso bazolakisa eza kokokama mais pourquoi bazosouffre biso nyonso soki nzambe atalisaka ekokisamaka donc agidaka mais ntango nzambe azogide ozotambola na su guide wana seke souffrance eko mosika alors sene malamu na eko muke kanisa malamu
donc to so la biso mbale particulièrement matondo mingi matondo papa matondo mutuna ya mama Kanga mbote papa mbote mama oui mutuna nazalaki nango eza surtout bandoto ya kolota ozolota ke mutu akufi be mutu yango aza na yika aza ne vivant mais olota ye mingi akufaka ou bien lemsu na libota pe bato mosusu pe balota ye akufi me mutu yango azali et puis de deux kolota pe mutu asa akufa oloti ye sikoyo ndenge toza bo bien une deux fois ozolota mutu moko akufa eza na signification. Oui, signification ezali tango oloti na lolete nini mutu akufa yo mutu yo message parce que mutu mosusu akufa eze molimo na ye mpona koya kobundela bino to mpona koya kopesa bino message neti ngai na mokuse naloba mokolo mosusu bayebisaka kende kolala na kilongo nakela na kilongo nazwi message te nakoti na suku nga na binsambe nga na kokota kilongo lelo paki mokika nazwi message ntango nakoti na chambre na nga mbala mona mire ngali na mwana mwasi mokimi alati kompla ya liputa na libaya akangi liputa na mutu abimeli nga na badi ke ndoto abimeli nga alobi ngai zali nde mwasi na yo nakufa mwasi no ayebi yo te ayenga lisusu te mpe bapara bayebi nga lisusu te me nakufala mpe yebi valere na yo te ngai nde batuni kona mokila molimo nga nani nga na weleli nde na ekopesa message tala bato misatu boli batilo baso tala mabongisi bango boye na sutuki vision donc na tala ngelo kwa kidiba alors faut ba mutu akufi mais pas nini ekopesa yo tas de tena kam ntu solo ta mutu akufa so la ndura za mutu akufa te zali ndoki na kata famille pona kobomba malati elongi ya mutu akufa alors kona kati na kobongama moto oyo balati moto oyo ba pena vision que mutu oyo alati kingandi za kingandi et c'est ça alors kolote la moto akufi mususu ezali tango mususu mutu wana zotambola mabe kotambola mabe wana ekomeme na pasi baza kolakisa ke mutu kingandi akufi kokufela kiti aza na normal mais akufi na molimo akomi ya kobeba ntope mususu ezali kobakisela mutu vi olote akufi mais lakisi ke mutu wana nzamba abakisi vi ya mibale kota mokolo mkomoni ye elingi kolakisa ke mabeto bapase bongiselemaki na mokolo wana elongwe malamu moko boye ezoya kati na ye ya bomoi et c'est ça eza na deux catégories na comprendre na yebi oui na moni mais papa nangana bakisa place ndeko lobi nangana bakisa ndenge nini mutu normal neti mutu ne mama Kanga ninga poser question akoyeba ke mutu oyo na ndenge na loti na bakisile mikolo ou bien mutu oyo vraiment aza akufi na ndenge molimo akoyebela ngo ndenge nini oui kasi okoyeba à travers ndenge yo zuli message soki mutu on a vu discernement il faut discerner quand on zuli message nana pesa message wana alors il faut discerner oyeba ke oyo ezali mpona kobakisa bomoi surtout ke mutu alali azolota papa lema akomi kitoko makasi alati kitoko wana nde ezaliwa wana tola sike papa lema azokenda kokufa donc il faut discernement sikoyo discernement ya mutu aloti omoni siko mpona explike ekoma mpasi mpona mutu aloti nde mutu asentir o aloti sikoyenda kodiscerne selo songe wana auti ozwa il faut adiscerner ayebake oyo ezali kobakisela mutu bomoi to mutu azokufa mpenza mpe soki mutu azokokufa mpenza bakolakisa oke bangunia nde mutu baza kolinga koboma ye ndoko comprendre moloti kaka mutu akufi wana elakisi kobakisa bomoi moloti ke mutu moko bazolande mpo baboma ye toli bakaboma nde tolakisa bangunia luka ye bosala nde losambo mpo azonga na droiture azonga na bomoi ya mibale il faut discerner ndoko koteli. Mais papa, si on loti bongo, si on aza musika, mo luka ye zate po aza musika, o go sambela ka pona ye.
non aza musika mazana nzambe nini d'autre part aza musika aza nzambe nini po soka aza musika okoki ko rejoindre te nzambe akopesa message ne pona nini seki yango tobengi motu etamboli nango litambola tambola parce que nzambe apesaka message mpe koma esika oyo esengeli koma musika telefone ezali non mais so musika telefone ezali donc wana eza nango bien loba soko okoki kojoindre ye te oui soki moto ono korejoindre ye te ozala numero ya telefone na ye te alaka no pembeni te oloti ye kaka eza ndenge esprit ebima eke etambola ekutani na motu ekutani na makambo wana me eza nango message te ndoto nyonso aka message te matondo papa lando aza na mutuna po tosilisa po mituna eza ebele papa ngangu nayaki nango 6 me napose kaka moko lokola mate kozala continue donc mituna eza ebele papa lando aza na mutuna mbote papa ok matondo mingi nazalaki nango mituna mo mibale nalinga natuna ndeti ya liboso ke ndeti ndeko noyo akufaki deja apo yo ozolota ndoto ke ozolela si bakunda ye deja mais ozolela après ye place azali azoloba mpona nini ozokanga nzela na nga boye ekoki kozala ndeti ndeni mpo si bakundaki ye deja bakundi nzoto bakundi esprit te oyo tokenda kokunda ezalaka nzoto esprit ebimaki kati na nzoto oyo tokenda kokunda ezalaka nzoto oyo ezokomprendre ke ozolela ye ezali nzoto wana epoli te eza nde molimo kolela ezali lokola molimo okangi yango ekende kovanda na kimia te bisika na yango mpo yo oza na posa ya mutu wana donc ntango ozolele mingi kuta mokila molimo bakolobake no bazolela yo bazana na posa na yo mosike nzoto se kufi sikoyo ye bokota na nzoto nini yango wana mpo akodeklare ozokanga nzela na ngai donc yo tika ye azala libre na nzela na ye ozomona neti ngai mama na ngai ndenge mikolo azoyela nga mingi ke ozokanga nzela na nga mpo na nini ozokanga nzela na nga mpo na nini po ntango nyonso nakoma kolela mama nazokanisa mama mposa na esilaki ngai te ozomona ye mpe siko molimo neti akodeklare ozomona mona ta mosusu ozoswana ngai na ye ozokanga mpona nini akende tala age nakomaki nango nini nango ozokanga nga kaka toswani donc banda mama nanga akei nani toseki te azoyela nga tozoswana nazokanga ye kaka oyo nazokanga ye kaka ozomona donc alors il faut kocomprendre sikoyo ke molimo nde nzoto moto ekundamaka mais molimo ezalaka na matoi na misu makambo nyonso alors place azali molimo wana moye ekende kopema eza te pandeke yo ozolela ye ntango ozolela ye mokila molimo bazomona mawa bazotuna ozonga mpo kuna baa na posano mponga ntango nakendaka mokila molimo bafongoli nga barriere balakisinga ndako ya mpulusi kimbango ya mama kipamvita babi ndako no yango wana noyebi ke soki yo ye awa kuna bakolela yo tala kuna bakolela makasi bato bakotika nao na posa na yo omoni ndenge nini ndenge na ye bon lokola bato bakolelanga tika na zonga nano omoni ndenge esalelaka kolela mutu akufi eza kokanga nzela na ye matondo miki mosusu ezali ndeti olali ozolota ke ozobunda na bato wana me bato wana azoluka sala yo mabe atia o bambeli mezokoka te me na jour nango ozosanti kake lisu ndeti ya gauche ezobetabeta yo ekozala ndeti ndeni liso ya gauche soki ezobetabeta yo ezola soki bato oyo omonaki bazolinga baboma yo kotaki mama na yo nde mutetelemeli yo kotaki mama no mutetelemeli yo bazobundisa yo bazolokola pasi soki liso ya droite ezolasa kotaki tata no mutetelemeli yo kotango kosala priere osadresse directement na kote omoni elembo ya kitata to ya kimama matondo papa ngofunga bata question moko aussi papa lemisanga na otuna question pona avant de clôturer nalobi ndenge ezalaka balobi molimo ebimi ekei kotambola tusa bota mosusu moto pa kufi molimo ebimi bon siko ndenge balobaka ta mosusu bazwi koro ya moto wana bakenda ngo neti na baeglise bakenda kosambela balobaka ke
basango ou bien bato wana bakangaka milimo ya bato ezalaka comment? Oui, donc ntango bazwi corps wana molimo bakeza molimo oyo ezali molimo etambolaki na nzambe pungutulelo te, molimo eyengaki mutu ayengaki yengai na mokili asalaki nyonso ya mokili. Alors basango bazwaka corps basala invocation mpona kobenga esprit wana à travers corps wana. Alors ntango esprit wana ekoya à travers corps wana nde récupérer esprit wana. Donc soki corps wana bazongo te moyeba benga esprit yango mpo bazwa corps bayebi bainvocation basalaka bekatation na bango mpona kobenda esprit wana eya po esprit wana ekolandaka corps esika ezali. Parce que esprit soki nano ekei kopema te bokekunda nzoto ye azali na l'espace ya nzoto na ye. Yango siko basalaka bazwi corps mpo bayebi ke esprit koya na l'espace ya nzoto mpo bango barécupere ngo na bandenge na bango ekatation na sens wana. Papa, question moko question si ça traîne à 5 minutes. Papa, l'air tolobaka tout chemin mène à Rome. Sikoyo, tomonaka ke ba sacrifice oyo ezosala mani na bamboka na biso surtout na bato boyindo omonaki video moto totalaki ya mwasi oyo ya Espagne wana ndenge bazalaka na besoin bakila ya bato mwindu banini tout. Donc siko na bapaster na bahomme politique na bato bana bakisi banini balekisaka bato basaka basacrifice ya bato siko milimo wana d'autres ba touche même à Rome. Donc milimo wana ekendaka kaka pai moko donc bango nyonso bazwa complice donc bango bazalaki baconvoyer ou bien ndenge nini? Oui, donc monde de spiritualité il y a ténèbres na kata planète et vandi na kata Rome na Vatican. Donc manière oyo ya koregarder l'esprit ya batu ko utiliser l'esprit ya kondenga mabe physique et va na Vatican. C'est ça. Il y a mwana touche même na Rome. Surtout que moto oyo azali kotambola mabe, moto nyonso oyo azana lingomba songolo mais tango azokotanga Jésus ou soit ozakotanga Jésus te, mozako sala mabe touche même na Rome. Parce que bango nde mutu bayaki pona kobebisa mokili ke Yesu akufela mibeko po bato banda kosala masu. Donc atosambela kana nzambi pungutulendo, atosala musulman. Mais soko zo commettre kaka péché directement touche même na Rome. Ozo commettre péché Jésus touche même na Rome. Dans ce sens là. Donc bango ba geraka milimo ya bato wana nyonso na o ndenge basango ba capture milimo ya bato nyonso ya kobeba. Bango nde mutu bakongola porte po milimo ya bato ebeba. Na bafutima na bango na misala na basenima na bango. Alors tango bato baza kobeba donc touche même na Rome. Même so sambela kanzambi pungutulendo. Parce que kosambela nzambi pungutulendo yango moni na mateya o a remarché babi ensemble des élites du père tout pour ça a autant de Dieu que de Bible. Tout ça kosala bizaleli ya ba démon wana. Bares Aphrodite bana tango kosala bizaleli ba démon wana bango bazali pona komemo na Rome. Spirituellement osali sous égarement. Question dernière question pour toi kabwana papa. Pona nini mwana soka botami aza mwana muke misu na ye elera bimaka misu nezaka ya kokangama pendant tant sous 2 semaines 3 semaines et sur le plan spirituel elle a nini toi ça na conscience na mute misu nezaka ya kokangama non misu kokangama c'est parce que lumière amesana kina molili na kata libungu siko tango bimi na mokili lumière wana kokangona mute dans un premier temps yango bazalaka misu na kokangama kodunda na kofuna malembe soka mo lumière akangi. Donc azoko on a dépend de bugondo mona molili. Siko lumière oyo face la neta mesa na muke po banda kofungola miso ba ndeko monango. Na sens wana kaka. Bongo pona nini bana wana obona atafusa azolala mazo seka. Po ya azala no mwana muke. Azala no mwana muke nanu ayede no kote. Azolo aza déjà na l'esprit katina yeti. Yebe esprit ko bimati. Tango la l'esprit bimiti. Esprit que iko kote sika ta mususu théâtre bato baza ko seka baza ko sakana yango ye pas sekiti. Mais c'est ça. Donc il y a pas un esprit zo tambola. Ah d'accord. Bon tama botami déjà bongo aza na esprit. So ka va so pour il faut esprit bima. Est-ce que esprit bima ke ko terengana nde esprit makambo ya zo sekela. Ah d'accord. Ah d'accord. Matondo mingi papa. Matondo mingi papa. Alors papa.
Allô papa. Nazala mutuna moko boye. Bon, tozali na ndeko moko ya muleki na biso moko. Ye a se passe eleki mingi miso papa ekufi nyonso mibale linge kukende. Mais a sepele nzela na biso. A sepele nzela na biso alika kanga sona la nzela o ete moi ete fona ndimaka ka nzela o. Mais papa na mama bango bakanga mina Yesu. Na ndako na bango me yepe azali kaka na maboko ya papa na ndako. Nazali na leki tozali na ndeko. Tozali na ndeko. Ndeko aza na pasi ya maladi ya miso. Mais na teyi ye andimi nga aza na pasi mwansa autrement ezate na kundima na kulanda yaya na kulanda nzela na yo. Mais loko mabe papa na mama baza bato ya Yesu bakangama na Yesu. Ngana tuni ye ozofanda wapi ya lobi na zana na maboko ya papa na mama. Na nebite tokosala ndenge nini pona ndeko wana. Parce que azana maboko papa na mama bato ya Yesu makasi yime ya ndimi nzela na biso na ebite tokosala ndenge ni poto bundela ye papa. Non, Esaïe moko l'homme est responsable de ses choix. Esaïe moko ko bundela ye ezali déjà tango nzamba solo yango de ko bundela. C'est à lui maintenant. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Ye moko sikoni atala nalanda Yesu pona tata na mama to na pesa vie nanga na nzambe pour tulendo kwa sali nzela solo. Yende mtako décider. Biso te mtako décider pona ye. Matondo mingi papa. Poto silisa au Baksanini po ozana 2 minutes utetikali papa oyo sabiso au Baksanini pour la conclusion. Si vous tous avez 2 minutes, c'est ça qui dit. Tu comme de 18h. Alors, le cas na kobakisa. Et le cas na kobakisa, na pesi bino na matondo batata na ngai pe ba mama. Na lolenge bosa ko persévérer, quelle que soit notre vie et loko toza ko lukate. Toza ko mona avec équipe, total la net ndenge bosa na France kuna na ko pesa kaka lokola Paris Saint-Germain. Na na zwa de slipité. Mais baza toujours ko bibisa ba moye ko somba ba joueur ko continuer pour na ko luka ko za de slipité. Maintenant nous va tout angoté. Tala ba joueur de ba futa ba salaire. Lolenge moko biso, toza na nzambi pour mutulendo. Maintenant tozo luka panza bi pour mutulendo te kimia wana. Maintenant c'est une persévérance. Ndemo na sengi kati na bino. Mais oyo biso tozoli ke ko panza bi pour mutulendo, pone ko kisama biso to pratiquer mateya. Nde yango ko sala ke ya biso e ko kisama. Na yebi ke tibo to tele maboye ezala pamba te. Malamu nango ezali. Lifuti pese ngonango ko ya ko région de bino. Na san sir parce que mokolo mosusu ezalaka na kati ya kilongo boli bisanga itango toka na sekuna bandi batata baye babandi ko bongisa batole ko beta ba nini ko bongisa nga siko na leli na koti na biro na lobi anzame pungu bana na ngai batelemi na misala mais pona nini baso nyokwama tala bango moko basombelinga batola ndako po ndoko tanga baye babetelinga batol batelinga plafond kitoko batelinga ipavement bien bakaro. Mais comment se fait que bana nanga baza kolela na moni mbasi moka bimelinga bi bana na yo bakokufa pauvreté bana na yo nyonso ya molimo bakokufa pauvreté bakokufa pauvre po basobo ya koyokela yo mais soki bayoki muta kokufa pauvre zate batia ngutu na nzembe. Alors papa na yebi ke bakokufa pauvreté bokozala malere te na kombo ya nzambi pour mutulendo avec le temps. Tozali loka toloni bilanga tozozela nango kokola poto buka tolia mama soka sosala bilanga na tata banyoko maka kokata banzete kotumba matiti kosakola kolona metango bilone koli nde bakoma kana sengo pona kolia pe pona koteka biso lelo tozali lokola bato basosala bilanga boza konyoko mana yebi kasi ba papa ba mama konyoko mana bino za fa batesa na limite mieux faut la faire que le commencement toko kembela toko sengo bo persévérer bo lembate mais bo pratiquer mateya bo tambola na sembo na yebi ke nguya nzambi pour ko saila bino bo landa desaila bato Europe te ya bato ya Canada te États-Unis te ya Suisse to Belgique te to landa coutume Congo to tambola na bolingo na mibeko pe na misala nde yango ko sele longa na biso matondo mingi bo tambola malamu bamba